bazali bazana mbongo yango eleki nango kutu ndelo ayebi lisusu te nini yango akosala na yango biloko kolia baya kotia yango na compte ya leta mutuka na ye ya leta essence ya leta me bato oyo na bozwi na bango esprit de partage kati na bango ezali te yango ya lokola biso tozali bakretien topesi bino babule bamakambo oyo tokodebatre awa sans plus tarder tozokende na bible mpo tokende koyeba mpe bisika nini bamakambo boye mpe emonanaki mpe nzambe alobaki nini na ntina ya bamakambo ya boye ekele te la solution ya nzambe. Alors tokoya kotala bukanda liboso na mokanda ya balevitiko okoya komona na chapitre 16 ya balevitiko bandeko ebele bakotaki mpe na ntango ya sheger bana Israel ntango basalaki exode kati na Egypto na mokili ya Egypto oyo babimaki na desert bazalaki basheger parce bazalaki kolala na batante na bakapo. Mama igete 5 sur 5 5 sur 5 papa na biso bien nzambe amonaki ete na desert bana nga baza basheger na desert bana bayoki kolia su bansoso te na desert bana bayoki su komela mai ya kitoko te bakoti basheger. Qu'est-ce que je vais faire nga comme napesaki ban ordre babima na Egypto okoya komona ete nzambe akwesaki mana na ye mpo ete mana oyo ezalaki calculé en fonction ya population ya bana ya Israel. Mana oyo mpona bozwi yango lwa ezalaki ekezwa muke quantité ya shekele moko ya kopo ya sakombi soki quantité oyo ole otondi wana ya yo kobomba te pardon kobomba te parce que lobi ngai nzambe na kopesa bino lisusu banzambe apesaki mpe ordre te baoyo bazali na makasi ya kozwa bakozala baoyo mpe bazali bahandikape bakoko bazali bana mike babebe bazali bakokobana libanda te koya kolokota mana na ba 5 heures du matin te kasi yo ko mutu okei soki ozwaki kantite ekoka zwa kaka kopo moko ya shekele kopo ya sakombi ya mesure ekoka mpo na yo olia otonda mpe kotikala na yango kutu paseke mana epesamaki annexe elekanaki mingi me bato bazali ntango bakendaki balokoti mana ntango baye na ndaku bale batondi ndambo etikali na yango bamosusu mpe bazalaki bakei na libanda kolokota mana me bokei na bango bakutaki vide bazongaki bango babengamaki basheger bato bamonanaki ete bazangi eloko mama ya likambo yango oyo oyo bazwaki ebele oyo etikalaki babombi babilobi tokolia yango me na butu epolaki mokolo elandaki bakesu kolokota ekomaki repetition bato mingi bakomaki kozwa mingi mpe bakomaki kozangela solo ya mana epola ekomaki epa na nzambe akamwaki koma possible ke babiloko ya boye naza koyoka kolelalela ya bana na ngai ke bazangeli basheger naza mpe koyoka solo ya mana au meme moment cette formule nga nzambe napesa yango te equation oyo euti wapi nzambe asilikaki apesaki message na ye ete mingi bozokanisa ete bozali kozwa ya trop na mokanda ya Levitiko 16 18 bandaka na 15 bokotanga yango mingi bakanisaki bazwaki ebele nzoka nde bazwaki na bango mpe ebele te. Oui c'est vrai parce que yo moko okei kozwa bamana ya kantini mobimba okokano mpe kolia yango te ozokanisa ozwi ya trop bokotanga kolia lutu moko tondi na yo mpe kutu elingo lobaki ozwi ya trop ozwi no mpe ya trop te mpo suka mpe kobwaka no kaka yango mingi mpe bakanisaki ete o nga nazwi nanga kaka moke me na moke wana ntango kolia atondi etikali nango mpe kutu mingi bakanisaki ete bazwi moke nzoka nde bazwaki nango mpe moke te place oyo nde bakivi ya kishege mpena na mokili kati na biblia tozali komona yango pwelele ete ebandi kokoso ebandi ya biso na biso kolukana biso na biso kobebisana biso na biso kose déranger. Oui bazali na mokili oyo bazozwa mpe eleki nango mingi bana na ye na ndako nokuta babombo babiskuit bamiliki bazosakana na yango ekomi poussière ekomi babile ya kobeta me bana bazali na lupango bakangani bana wana ata mungu apango baza na yango te biloko nzambe azali komona azali koyeba ete bozali kati na bino oyo bozali kobebisa makambo nga nalobaki okoya komona ete kati na société na biso bakonzi bazali oyo bayebi na bango ete ye kutu salaire na ye asi azwaki deja azwaka peut-être 5 000 4 000 dollars par mois ndako ya leta mutuka ya leta makambo nyonso ya leta me subalterne na ye secrétaire na ye mutu avandaka na pembeni na ye azali même na salaire ya 40 dollars kaka par mois nanu mpe kuta futami te pour 3 mois yo chef tu te permet okende kozwa salaire na ye odame ya 5 000 dollars
Muntu aservaka yo na biro yelanga café, yelanga papier wana. $40 pamba azali na yango te. Jour pe ya campagne koki kwatu yo wana ozape kotelema ozape kobetaka ntango wana munoko na neti ya éléphant. Boya bo vote ngai, moi je vais vous défendre. Mais ntango za déjà wana mutu ya ko servir na biro nanu kuta lete. Soni na yo ezali pete. Biloko oyo na maana emonanaki. Mais biloko oyo mama mama ya bakolo ba mama tozali koya pona yebisa yote tozali na makambo ebele toko debate awa na yebi te soki lokola ezali débat soko ozali na bato okoki kofongola ligne baposer ba première question ou bien olingi otiela biso nzembo ya repos comme ça na préparer deuxième section ya comment tokokota na baverset biblique mosusu na comment tokotalela na vie na biso ya bokoko selon culture na biso africaine. Eske na ntango ya kala bakoko na biso pe bana bazalaka batata bazalaka batu bazangela ipi bazalaki, mais eske niveau ya kishege ezalaki neti ndenge ekomi ya lelo na babalabala na biso? Mama igete na pesi antenne kuna komsa opemisanga ou bien tuyambi ba question ou bien otieli biso mwa nzembo na biso susu kuna. Merci beaucoup papa na biso Joachim toleki kochalo yembo pamba te konesa li mama mokulu mais on va dire ko benga moi moyo ngaba ezali te toke ko yoka yembo. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, toleki kopé. Papa na biso Joachim na bwana abu la parole. Merci beaucoup. Merci bandeko na watu zalika kuloba makama kuluna makama shege makama batu bazangi respect makama wewe koiko hela ngai koiko hela yo à n'importe quel moment batu mingi bakansaka ete bashege bazalika bato bazali ba paresse bazangi misala batanga ba classe te. Metika na yebisa yote Nabucodonosor na bokonzi azalaki nango ntango ayaki kopanza Israele aniokolaki bango. Bato bazalaki na mituka babina ntango na mituka ezalaka te kasi bambunda. Bato bazalaki na bavi ya kitoko. Alo ser nanga 5 sur 5? 5 sur 5? Alors papa na biso 5 sur 5. Ok, bandeko oyo bakanisaki ete ntango bazalaki na bambunda na bango vi ya kitoko kati na Israele.
basekaki mpe bashegere bazalaki. Kasi likambo ya kokamwa mokolo Nabukodonozor ayaki kosaka Israel nyonso, bato nyonso bakomaki bashegere. Place wana koya komona place bakomaki na pembeni ya riviere ya Babilone, bayembaki nzembo ete oh kati na mokili oyo tokomi. Banguna na biso bakomi kosenga biso toyemba loyembo ya sika. Banyokolaki bango, basalisaki bango bilanga, bakomisaki bango baboyi. Na mokolo moko Israel bango nyonso bakomaki bashegere. Wapi bashegere ya kala? Mutu nyonso akomaki shegere. Kasi Nabukodonozor yepe na tourne après bonyoko libana Israel etanga Biblia malamu. Okoya komona ete Nzambe pe akonfondaki ye. Alesaki kititi nzoto na ekomaki kobimisa ba diver ba plume neti ya kasmwana soso. Elingi koloba ete mutu moko te na mokili na position moko azali nango te ki roi, ki empereur, ki président, ki ministre, ki sénateur, ki député. Zwa swe ya baninga na yo. Nde oyo yango mutu za kokosa biso sikoyo na sujet na biso na Bible na Esaïe chapitre 58:7. Pona bandeko bazali na Bible na pembeni te tika na traduire yango na ndenge na ngai te, me na ndenge ezali na Bible. Balobi ete eske ezali ordre ya Nzambe te kosunga bashegere? Koya na mutu oyo azangi place ya kolala, oyo pesa ye bisika ya kovanda. Koya na ndako ya malamu, kolatisa baye bazangeli. Pona nini okobomama na nzoto ya yo moko? Ser nanga 5/5. 5 papa na biso. Esaïe 58:7 ezako insiste ete pona nini? Eske oyebi yango te ezali ordre ya Nzambe pona yo mwana ya mutu na mabele oyo otala moninga na aza na mpasi pe osunga ye okabola. Na bokoko na biso nga na moni culture na biso tanto ayi kokola. Boza kolia. Nga na Kinshasa na vandi mingi na bapemele bafamille bandeko na biso Kasai ya Baluba. Na wendo ko visite bandeko tanga zaka etudia na Ista. Na zaki na place kolia te a part ko vanda na Ista wana. Meta ona kwene tatu shaki vanda tudia tusaki na Nzambe wetu. Na kuti bango deja baza koliaka bukula bunseka na mwa matamba na bango. Meta tu akotelema tatu ntumba ko ya wana mambu chanda. Yaka na sanya mai wana tatu sokola maboko tudia na nini tatu. Na kuti bino en pleine action na zako sala semblant mena yebi na ngake na lia kite ser na ngai pude. Pas na ngai batu mingi ba yebi yango tenga kama na yebi yango. Toko kabola. Biloka boitango na le mwa matamba ya muke kaka ser na ngana zako moneta na le ya tro. Bible na pesa kibino mukanda Levitiko 16:16. Mingi bakanisaki ke bazwaki ya tro bazwaki na ope mingi te. Mingi pe bakanisaki bazwaki muke kasi bazwaki pe muke te. Fimwatu ba matamba wana kasoki na le yango ser na ngai. Nazalaki komona neti aka na le soso ya munene ya kosakana te. Je recevais peu mais je savais que nazui ya munene. Awa Esaïe 58 et renforcer yango. Omoni moninga azangele lamba pesa. Batu boni azawana aza na 15 sapatu. Me aza na ta moko ya kokabula ta sapatu moko na moninga na yete. Batu wana ta bakwamba shege yo mutu liboso komi kolobela bango. Okomi critiquer bango komi kotonga bango. Mokanda Levitiko sur 25 bana 35 36 ezako insister te. Soki ndeko na yo akomi shege. Akoki lususu ko maintenir nzoto na yete, akoki su komi lukela te. Il faut aussi porter comme un étranger. Quand on bâtit que pour te voir dans la quartier, on va apparaître. Te voir même mboka, te voir même promotion, te coller ensemble, te voir même musala. Non. Bible na mkana Levitiko alobete mutu oya na pembe na yota moni azana mpasi. Traité comme un étranger. Pourquoi un étranger? Parce qu'on suppose qu'un étranger na mboka oya koti ayebi ko plinchete, ayebi ko se débrouiller, azana na mokanda te. Yangwana ko traité un étranger, ba étranger bazana ba faveur ndenge ni ba kena ba faire social na mboko to yebi ba yebi ko traité ba paya. Mais awa tozali ko lobela na village na biso Butembo, na Gandashika. Toza ko lobela Mbujimai, toza ko lobela Matadi, toza ko lobela balabala na biso wana avenue Popokabaka. Mutu bokangani bisika. Oya na problème na butu ye mutu aliboso ko ya ko lamusa yangwana omoni azana mpasi. Ko benga ye shegere te, sunga ye salisa ye.